tozalaki na tongo tobengi bango nde touti kuna tokutani na conseiller politique na assistant na ye na koyebisa bino boy na niveau ya cabinet lelo na tongo bazalaki na réunion présidée par le directeur ya cabinet balobi que ce n'est pas possible dans un pays bamishu bazwaka prime bino toyokana pour la détermination na bino biso touti na budget balobaki na biso ke tokutana lisusu voilà tozalaki na tongo tobengi bango nde touti kuna tokutani na conseiller politique na assistant na ye na koyebisa bino boy na niveau ya cabinet lelo na tongo bazalaki na réunion présidée par le directeur ya cabinet balobi que ce n'est pas possible dans un pays bamishu bazwaka prime kuna baza kosala liste na kotanga komba ba ministère yango ate po biso pe tosali bango mosala te basali liste bapesi conseiller wana mosala sala tous les listes oyo baza kosenga basigner makambo ya prime biso pe tozana na kati wana donc lelo mwana tanga kombo ya bato wana te po na mwana soki bato wana soki ba ministère wana bénéficier basima na biso ba bénéficier kaka bakosala liste wana lelo baza ko déposer pa ya dirkabe aza ko kota yango pa ya ministre ba pesi biso 48 heures donc 2 jours baza ko signer makambo wana toyoki yango balobi baza ko préparer liste na confirmer bino mama Colette aye camarade, bango 48 heures, pour signer dossier, de toutes les façons. Pour toi, ici, bango, que bino boza ba politicien. Mais moi, il y a confiance faisable. Donc, si bino 48 heures, tokoya wa jeudi, pour toi, il y a ko retirer. Soki, toji contre ce wana te, bino moko, tokozo ka biso, biso la bino. Merci. Il faut tomber sa confiance sur la Batoana. Jeudi na tongo tozala awa. Ok. Non, camarade. Jeudi wana, biso so tokozala mobile. Mais ceux qui vont se préparer, ceux qui t'ont dit, suite à malongate, alors tu peux accélérer avec le Antiquité. Ici, maman. C'est l'avenir de l'économie balai. S'il vous plaît. L'antiquité, maman, non, les noms. Maman, la libéro. L'objet de tanguer, maman, mardi. Mais quel est ton pessimum? Nous sommes là, tu confondis à Tinapo. Tu as 48 heures. Ce qui est j'ai dit. J'ai dit, je suis ici depuis 5 ans, la salle plutôt 5 ans, depuis 2016. Si le lot Nazara, papa Nazara 25 000 francs. Une grande dame comme moi, licenciée, Nazara 25 000 francs. Chaque mois, je ne suis pas mécanisée. Depuis Bassara capture, si le lot Nazara bon côté, mais Nazara vivre quand on a pris moi on a 25 000 francs. Ces jeunes abisso Azwaka 150 000 francs. Papa, Yebisangai, ça c'est quelle sorte de travail? Oh, bisous sur le salle. Toye ko revendiquer ba prime na biso. Bam lukaba aussi prime na biso. Tozo prime malamu comme tout autre ministère. Oui, c'est la fonction publique à 800 000. Ngai licencié à 25 000. Vous pouvez imaginer. Na 25 000 on va à 15%. Na IBA papa yebisa na tire la combien? 25 000 francs va le 15%. Papa tande
nde tozosala boye souffrance eleki bapapier oyo tosalelaka awa tosalelaka baréemploi bakenda kozonga na dégérade comprendre dégérade aboki bapapier secrétariat général intérieur yaki alokoti naza rédactrice na nini na deuxième direction tosalelaka bapapier ya baréemploi directeur kosombaka mapapier te mpo frais ya fonctionnement eyaka te tala ndenge tozosouffrir papa tozonyokwama so tobimi boye ministre Mayo mitala dossier na biso ya budget aluka asigné dossier na biso Mayo signé dossier na biso ozomona ministre Mayo signé dossier na biso trop aussi tolembi makambo oya ministère ya intérieur ya sécurité bandi le loté ba ministre ebele baleki awawa makambo nous a prime basu solution té donc c'est pas qui pour l'état de droit tomoni ministre intérieur ministre budget bangomi bale bato cash ministre intérieur na préséance yeza likolo ya ministre budget ministre intérieur a signé pour na réassement prime na biso atindi pas ministre vice ministre ya ministre budget Mayo pour kaka contresigné til lo Mayo azali ko signé té ndeto zolo baboy soki a contresigné té tokozalaka na mouvement ministère intérieur secrétariat général kamoko kamwa ministre Mayo ministre Kankonde bandaya aya kota l'administration te likambako kamwa ezala batu mususu awa bayaka musala mikolo nyonso azana primité azana salaire te tolingi biloko wana il faut esila injustice sociale wana esila ba ministère nyonso bazoza ba prime malonga ba 1 million ba 700 000 mais botala secrétaire général, il y a ministère intérieur à sécurité. Azali kozwa 150 000 la prime. Huissier, Azali kozwa 25 000. Nato yango lelo. Toku fa obeto salani. Mikolonyo sotozo koya. Hyper. Bazali kokata hyper. Na bato bazoza 25 000. Soki bakati hyper. Akozo combien? Tokende wapi? Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mbala oyo tolingi solution. Tolembi. Soko tali ministère oyo ministère ya munene ya mboka oyo ministère de l'intérieur sécurité ezotala ba province ne surtout kolo mabele ya mboka oyo mais so dayebi sio ba prime tozwa na salaire oko regretter mutasuka azozwa 25 000 secrétaire général 140 000 directeur azozwa 100 000 siko tokovivre ndenge nini na mboka oyo tokoti mikanda ekei eyaka kaka réponse eyaka te yango tolembi tolobi tokosala te soki batali makambo na biso te etikali kaka mutu moko asigné po tozwa prime na biso au moins 400 000 350 nde ezoko tozoluka soki eza te tokosala pe te soki tosali te ti baprovince mpe makambo ekufi mpo awa nde eza secrétariat général yango toye awa toboyi mpe amutu adérange biso lelo totelemi devant bureau na biso baministère mosusu bazwaka mbongo ebele mpo tozwaka mbongo moke biso toza ministère ya souveraineté ministère intérieur oyo ezosécurize mboka soki président akoti en fonction bawelelaka nanu mpona kodirige ministère intérieur mpo ezoassure sécurité na ye mais toza mal paye tokosala sécurité ya mboka ndenge nini biso toza mal paye baministère mosusu ya finance ministère ya budget bazwaka mbongo ebele prime ebele biso un agent ministère d'intérieur azozwa 25 000 francs okofuta ndako ndenge nini okoassure foyer na yo ndenge nini secrétaire général na biso secrétaire général azozwa 150 000 francs akosala yango nini ça c'est symbolique na notre secrétaire général toza na poste ya équité sociale bafuta biso mbongo badirecteur bazozwa biso badirecteur baza na mbongo te biso mpe baza na parlo même pas tolembi kolekisa carte na transport toza na poste makambo ebongo. Maman, trop c'est trop. Nous sommes du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Le secrétaire général touche une prime de 150 000 francs congolais. Un secrétaire général, un huissier du ministère de l'Intérieur et Sécurité, il touche une prime de 25 000. Notre ministre, le VPM du ministère de l'Intérieur, il a signé notre réajustement du budget qu'il a envoyé chez son collègue, le ministre du budget. Ça fait au moins un mois. Le ministre Mayo ne veut pas contresigner. Pourquoi?
nous voulons que le ministre Mayo puisse contre-signer. Yomoko Zomona ndenge tokombia. Ministère de l'Intérieur et Sécurité. Ministère de la Souveraineté. Après primature, c'est le ministère de l'Intérieur. Ministre Nabiso, la préséance yenda zona le Premier ministre. Secrétaire général du ministère intérieur, Azali ko touché prime à 150 000 francs congolais. Huissier, Azali ko touché prime à 150, il y a 25 000 francs. Tobo Yango. Ministre Nabiso et intérieur a signé qui mo canal biso réajustement. Oyo atinde ngo pa VPM ministre budget Mayo pour que a signé yango. Tilelo ministre Mayo zo ko signé ngo te pona nini. Neto lobi boye. Soki ministre Mayo a signé réajustement ministère intérieur te. Donc on zala libanda, donc on continue jusqu'à ce que akanga. Ministre Mayo, ministre intérieur baza bato cash. Bazo sunga président ou bazo sunga présidenté. Lika revoka moi. Suka bazo la manini FCC. Bango mi bale bato cash, bazo signé te pona nini. C'est que bato cash, bazo sunga présidenté. Donc zaka kaboye libanda.